ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Mosatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya barin, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana oyo bamitungisaka problème ya po, bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki pe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yango wana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Nabamouré, Zignon, Soba, Messana Kolanda, Irène, Masiendo, qui TV, identité à Bundes, oh, maman, Bino, la cabino, kakaba, histoire vraie pour Essa, la bino, ba vraiment, Kasti, Nabanda, Kunabino, partout, Bozali, Nengen, Naloba, Kanzamba, Lola, Apambola, Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Nenge, Bozilaka, Masolo, Irène, Masiendo, qui Essa, la vraiment bien, Makasi, Bandeko, Bolanda, Kabiso, Sokina, no, Osabonate, na site, oh, Irène, Masiendo, qui TV, s'abonner au kozala jamais de si biso tobetaka kaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to sela ka proverbe 19:20 po sunga onanga na suite ya vie nazoko saotende kozolandanga mokili ezana makambo ebele na nzela masolo ya mama Irène ezokolisa bandeko ezokolisa ba famille ebele parce que tozozwa batu ya ndenge na ndenge bazopesa biso masolo ya ba vie na bango bien na biso siko na Irène Masiendo TV totangaka bakomba batu te tanga pe bamboka batuti soki mutapesi biso permission tanga kaka mboka koloba kombo te to sala rabungu soki polobi tanga kombo nanga tokotanga soki po permettre soto tia voice na otonde tolobaka audio na yo tokotia. Voilà, merci na bande konos ba soutenir maman Irène Masiendo qui to bandi ko pesa merci na sponsor officiel Betty la patronne moi sale ki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi so mibla 22 ndaku na verchache to bosanité na musika to moni mama Sylvie Mwanzaka bamure na bamureze na ebisaka pa diaspora soki okena Congo Kinshasa okomi na restaurant super urbain TC ke au comité kende mona mama Sylvie Mwanzaka mama gentil restaurant moko ya propre kolia kitoko chaque samedi dimanche tozana buffet africaine na prix ya bien okosepela to bengisi bino boya ebele adresse nango botala kaka na lisolo logo moko eza wana bakoma restaurant super urbain téléphone ezali pe adresse benga bakoyamba yo ekosala vraiment bien makasi to pesi merci na Fatou Sene la sénégalaise balobi boutique fish fashion na kati ya Kinshasa ekangi masolo bandeko poto azo livrer na ba pays nyonso
parce que base eza na Belgique bobenga boko sepela yo muto za libumu munene ozala mwasi to mobali komi tungisa te benga somba geni wana tango zola tango ezo traiter bandeko nanga ezaka na zola ta geni te me ba ki ezo peso pe forme ya kitoko na nzoto ozala mwasi to pe mobali liko nango azana biloko ebele soko bengi mama Fatou Sene tune oza susu na biloko nini ba surprise a bien ezali na boutique Fils Fashion. Voilà, ba moureuse Irène Masiendok et Akabueto pesi merci na code mboka ya Willy Moucheni motomoko bien toujours fondation Willy Moucheni tokendaka bongo bandeko ya subanda biso partout to pesa merci na BBC balobi bibi chez Mwanzambi et ou non en direct des 001 boni joli musunga ide longue jambe ba moureuse Irène Masiendok et Akabuene la kabino masola solo Anastasie Vita zwa kiti vanda moi sa papa trésor chou bengelanga Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na katsa Luton ba couple bo vanda boyo kalisolo Naomi lukelanga ya be ya Zakari Tulomba moi si kitoko petaille mami la plus belle ba vanda na prêtre Zakari ana obenga ba couple boya to vanda bokende ko lukelanga Béatrice Lokilo ya Monsieur Fils Lokilo na katsa Londres couple Dakos Yakabo vanda toyo kalisole ya mama Irène Masiendoki ulukelinga pe bienvenue Masiendoki bavanda na motema na Claudia Masa mokonzi bienvenue Masiendoki prêtre voilà ba moureuse bolanda lisolo lisolo beteza lisolo ande komoko ya mobali nayoki pasi nayoki mawa azana mboka ya Suisse ndenge na lobaka bato bazana kingo bana poma mayaka ba o bazana mayaka bazangi kingo madombunga vandisa fioti ngoma na kata Swede na obenga kaba couple boya koyoka makambo ya so za couple na nga nazalaka na yo miyoki te rappelenga mama ngani nga pe couple mbala sima na kovandisa pe bino madombunga vandisa fioti ngoma tomeka kosolola listo nazo betande ko mobala benga na pasi na motema mwana mobali azoloba na mawa Mama Irène beta liso nanga. Naebi bien. Otanga rano bakomba batute. Mais loba quand même naza na Suisse. Pesa bande kwa basi conseil. Na yoka kamingi lobela ka mibali. Ngabite papa bobeta ralibaku. Na lobela ka mingi mibali po biso basi tolobara mingi. Basi babenga kanga mingi. Sko bino mibali bozaka bwana likambo mona bobombi bolobate. Ba moureuse na zo sone loko moko moni mwasi na mobali. Moi c'est bisa mobile kengano esi na lingi lisusu te mobile koza la boyo alingi lisusu te ma oloba te mais si aboya yo kala na bimi sonte na boyo mais si aboya yo mibale ba bongo pona koloba ke biso to lobaka mingi mibale balobaka mingi te yango raison na betaka mingi masolo basi bazo kondane mibali po bango nde bayela nga masolo ya nga na betaka papa lelo loba pe ayo to meka ko beta mama Irène nazo bate soki eza koloka to kindoki ya ba famille naza na Suisse na mwasi nanga na bana na kopesa nombre bana te po ekopesa mwa batu ide mama Irène eloko ezolekela nga na sali mwasi nange eloko te toza na problème te na ndako mwasi akenda Congo na 2023 kozonga na ye ake na 2024 retour na ye alobi azongi na 2025 Kinshasa po azwi musala mo na bureau na Congo Kinshasa Mama Irène tellement nazomona ngondire ndoto to banda ko discuter na mwasi alobi azwi musala azwi poste moko ya bien na Kinshasa azokene kosala na Kinshasa Mama Irène lokola maseki mwasi atika bana akenda Kinshasa depuis janvier tito beta lisolo bandeko nanga toza na mois d'août mwasi na azonga te ya na oto beta lisolo mwasi mwa kende kosala mariage na Congo awumelaki mwana ina kukufa bolanda kyonge pa Mama Irène Masiendoki yango na ebite basi ya poto to komi na hindoki toza ya kolokama eza nini mvutmango baliango ka ya famille zokanga biso nzambe nanga mwasi atiki mobali na bana na poto ndeko mbala zobenga nga na mawa azana bolingwa mwasi one batu bazana kingo bazangi mayaka o bazana mayaka bazangi kingo elobela mwana boma ke mwasi nyonso kosepela okalito ine mobala zoebise malobo mbali moko du na ebite soka bombi bizaleli mais ata bombi bizeli kaka mwasi nongo ke kongo tiki bana esimbite ata za bizeli mabe fale bopotana awa Mama Irène mwasi akendanga Congo
alobi ake musala azwi musane na Kishasa wana tanga zonga na 2024 baninga nanga bazosala na Kishasa bana ba poste bien ngape fona zonga na ke kozwa musala mama Irene pona biso vérité moi sinanga tenge ba classe nenga tsaka gami taloba ka français aloba français azana ba diplôme te mama Irene akomosa na politique na Congo na ebita osa na bureau nini bande ko bolanda lisolo moi sinanga azana ba diplôme te kwa tanga za soki nani non aloba ka français aibika français mama Irene moi sa zonga Congo azwi musa na Congo ba mourir botala mibali nde ba o souffrir na poto na okeli mwana mbalo mawa bi mama Irene naza mbala mwana mukite na ade na 53 ans na âge oyo na 50 ans bande asuko bala mwasi mususu na bande asuko bota mama Irene ton mwana ton na kokisa 60 mwana ngoza na âge ni ngabi o papa yo mwana mbala zo raison lokola mwana mwasi bi mama Irene ata mobale za na âge moko mama Irene ezaka pasisi to boti to ana bana na opeso nombre ba te mais toza déjà na bana mama Irene pesa basi conseil pourquoi ko baby sa vie ya bana ko tika bana bango moko mais chance baza ba garçon bana na boti na mwana mwasi te boso nzaki na mwana mwasi mama Irene pesa baninga basi conseil to tika kwa envie bilanda landa baninga ne baosana ba poste bien na Congo epa kenda azwa poste mama Irene na mitumisa maki mingi na bomba ki lisolo me mi famille nanga eye bango et puis famille nanga batu ba ebi on bazaka mi bale misatu na siko pasi douleur ekomi ko mata mama Irene nde na réseaux sociaux na beta lisolo ko tanga kombo te pona za la soulager na bete la tayo nga papa beta no nga na zoyoka na ko bete la pe baninga bayoka na bango ko loka ndenge za na poto mama Irene na ko craquer na bina benga ba famille na ye na benga ki grand frère na ye to meka ko sanzo ki solution te na bite na benga mama bango mama za na po moi malgré tout âge moi en instant ça que la maman na e lokola pe mama za na Congo sika ezala ko comprendre na bengi mama na mi ko expliquer mama monite ke moi so na balaki na mbonga bi o papa bala na mbonga mama na bala na mbongo ba mourir tala mo bala bali moi na mbongo mais azo souffrir akuta na makambo ya boye na vie ba mama boluka kanini pe bolinga kanini mama nyolinga tika bana komo sa na Congo azui poste na Congo bandeko bolanda disolo ndeko mba habitant na beng mambo klo na expliquer mama ndeko regreta bi papa na kosola na ye ngape na tunaki ndenge nini bando yeko tiki bana zozonga to umelo seli ba mwebele mama azo baka mama na kozonga musala mutekanginga awa me elobela mama zo mona ke mwana mutaza mwana mutu ndekwa mutu azaka ndekwa mutu na ebisaka bato bolanda kanga ozala mwaso za mobali soko za na problème mwasi ko benga fa mobali to bandolela lela ndekwa mutu aza ndekwa mutu na kosaka bino te bolanda lisolo mama ande ko regretter lokola mama za mukolo tang basoli na mwana mbala na Suisse loke pesi mwana mbali pasa benga mama Irene tang bakati téléphone ayibite mama tsaki téléphone na position nini mama kataki téléphone te mbala moko leki ya mwasi nanga na yebi pe très bien belle sœur nanga bandi koloba mama lobi nini yanga bi buswa pe na ya na bino kombala komi ko benga benga bena za bokilo yesika nga vandaka wana musanya malonga zo sala azonga kaka za mwasi libala leki na lobi mama mwasi libala nini yango yepe ba frère ko benga libala ngo banda pesa mbonga libala vene ya so 19 so 20 mobimba mbonga libala ngo na esila ka te mbonga libala se sila na mwasi libala pesa mbonga nini yango ya pesa nga na combien yango mama tika ya sana poto ane loko ezate poto eza ya kobeba yo moni ya bande ya ndenga fungwa mitepa ya zuba relation ya bakondi na mboko tika ya vanda na ye wana nga nazo yoka mama irandele kinazoloba na pesi bango tamba lobi biloba loba na yeko comprendre que moi sinanga azwa musala te azwa nde mobali ya mutu mbongo soki pe ya mokondi na Congo bandeko nanga ya basi ya poto na comprendre na eloko te basi ya poto ba na défaut moko so azuka mbali na Congo akabele $300 abezu mbala mutu mbongo eloko elegelanga na ebati na monango mingi na basi ya poto so azuka copain na Congo copain na PCK $300 a pamba bi mobile aza muta mbongo oui aza muta mbongo par rapport na ye na conjoncture ya Congo ce mobile mo apesaka déjà $200 seka mo na mba 1000 yaya mais so ko zongi na 200 na poto mona ke yo moko na poto simba ba 200 ba 300 wana sko nazo kuma basi ya poto ba okeki sasa mbe ba pesa ba $200 ba $300 ba $500 ba ngazumi bala batambongo ya nanga ondi
ondimi otika mobali abala oyo na mbongo mpo kende kokota libala epai ya mobali oyo aza soki mokonzi soki nani na Kongo soki amonanaka mpe na mbongo na Kongo yaya ntango oke kokota libala na eske mobali wana ndenge azala na Kongo aza na mwasi te eloko na oloba ngo tout le temps na bandeko na nga ezala ya basi ezala ya mibale comme lokola epidémie moko na poto ya ozaka na poto ozwa mwasi na Kinshasa okende ya Congo une fois oza na contrôle ya bolingo na yo te sikoyo na munoko mona mwasi obakende amutu azuwa mbala bana amutu azuwa mobali nyonso azaka na mwasi na Congo azaka mutu azuwa te fo mesana mpo kendaka une fois deux fois na ne na absence na oyebaki ozaka na bato babimaka na mwasi dodo fo omesana yo ozaka molimo azuwa fo olongola ngo bolingo esenga a distance ya makasi te yo mwasi ozaka na poto otiki bana okekota so epe libala soki mpo ozosala na kompani nini so epe na biro nini otanga na ope klasi teke bakopesa olo poste nango ozosala na kote oza nani na Kongo bamouri na bamwisi bokaki ndoki mwa mbala yoki pasi na mayere na yoki nyonso baparani balobi na kati na rapele mere na bengaki tosolaka akoma na lokuta mo mama ere na ye comprendre ke mwasi nanga akutana mobala muta mbongo selon ye mobalo alekinga mama Irene nayebi te ntango na bala mwasi nanga na suite ya divorce te ngabi papoza yo mote muta bala ya suite ya divorce ezala te yazwa courage eyaka nde ça dépend ba pamo okutama nango esiko komi ya esiko ozo yebe esiko ozo kendo yebi te ya soki soso engagé okutana nango etalika yo na mutu boza na ye na yoki pasi na motema bandeko na nga basi nazopesa conseil na bamama eloko liboso na kobeta sete na lisola mwa mbala aza na Suisse aza na bolingo ya mwasi no mwasi oswana mwasi to mobali baya na problème oyeba ki oyo façon de parler na ye ana na bolingo mwa mbala aza na bolingo ya mwasi ne makasi do aza bajare mbele mosi mwasi na zonga asengi ne pardon aolimbisa na ye po aza na bolingo ya mwasi na ye Sko biso basi na ebite ba obaza na kingo bazangi mayaka obaza na mayaka bazozanga kingo na ebite sko baluka balata ndeti ba nini nazo comprendre te ba mama poto eza koloka basi ya poto toza ya kotuntuka toza na bilai bitekuteku muta kusimba zali te tozondima totika bana nazo ebisa bino tout le temps sosa mobala tambolaka na bana te jamais soso mbala tambolaka na bana soso mwasi muta tambolaka na bana vrai mama tikaka bana na ete mama zaka toujours na bana na ye kolokeza na poto mwasi atiki mobalo abala na mbongo na Suisse andima ke kokoma likangu ya mutu akoma deuxième bureau ya mutu balia famille za mabe parce Charles ba mekotalela biso likambu Papa Charles talela biso likambu to mata na ngomba ndeko mama mata na prière to mata na ngomba balia fameza mabeba ndeko nanga tokotaka na bostra tokotaka pa pasteur de la foi to luka nzambe na bomoi na biso koma mwasi babala na mbongo atiki libala pake koma deuxième bureau mutu na Congo po koma likangu ya mutu mwana mbala zo souffrir za na pasi ola na bana ndako ebike na minute mwasi nanga ola la quelque part posena lisolo mwaso aza na bureau azo sala te na Congo azwinde mobali azo soki pe na mbongo soki pasa muta politique soki pasa mutu ya mobali paso tatone po mbandango pe ya bazwele ya sentir madusu ebele ayebi te soki aza mbanda niveau nini ya est-ce que sentir ola to konta madusu na bazwele mbanda ya sentir madusu ebele ya eza kilo eza facilité na eroyo moi ça je l'ombande ya base madu sentir ne madusu ebele ya yoko na poto ye na Congo moi ça poto osutukila mobali nazu mobala mutambongo opesanga ba $300 oui so mbala peso $300 na Congo e mabongo ebele mais na logique to za mikolo ba mama tombo zo mbala batambongo ba pesa bini ba combien ya mbala batambongo ba ze ok na peso 5,000 10,000 20,000 ouais ba 200 300 mamboto simbaka na poto ba mama eza buzoba ndeko mbala za bolingo mwasi apesi conseil na ba mama poto avant tout ça comme to ba ko réfléchir basi mingi ba ko regretter mwasi ndima tiki libala na ye mobali ya bale na mbo pake koma deuxième bureau mutu pa koma likangu te atako baba hotel la famille yango c'est que hotel ngiza ba chambre ebele wana ba 4e maison te ba 8e maison
eza koloka epesi pasi epesi mawa ndeko mba aza na pasi na motema soki omoni moto abengi mama ye tosola ta nazota mwa soulagement naza vraiment bien te naoke mosala na pasi nga mare akenda kinie wakenda to mare obeta bamwa mare tola muka boye azwi mosala akomi cadre baengage na kongo azwi mosala na kongo ya bobota ntango ndeko mba bandi koloba osanti ke aza na bolingwa mwasi pasi moto ebengisi ye mama Irene ya nazwaka baka ebele bata bafoudre bashoka la vie babenga mama Irene ngaka alosambo yanga so ando nyeti komamba nzambe olapa yaya ndeko nanga mobali vie eza bien batela bana zala na vie de prière malheur na moto abandi kangama na Yesu kotaka passer Charles natindo verset biblique moko otanga mama Irene pamuta ba conseil aso ezaki nga mena futi etikana naki bete na Kinshasa nga ba conseil nange kenda bo na pesi na pete bo mesana nga naka mutu na sana mboka Yesu masia na opema na ngolo nzambe na pesi conseil na pete na pesi papa mo abenga mkusa mama Irene ebiki ope na comprendre ko te opesa ba conseil bien dire mo sela ngo te pa boso na peso na zo bijo sela ngo obo wana conseil ndeli nga bike na nga mo bru bon amateur yoka ayoka amotema bomba mama bine bete Pro Max ba mama poto na zongeli bino buzo beleki botala venir abana toke mabe makasi toza ba vrai mama na ebisaka bino mama za na droit RRT mama Irene so betel so akela bino sexy bino azongisi we nga eza cop na nga eza musana nga na betela ka lisobe na ebisa bino betel Pro Max o mama bino lisoso beta on faut ma ba nuance loko a Jésus de nuance pour ça la moi bien so revando betela so ka omoni et pesa ka passe ya tel sola muteza ya passe azole ya kana ngona mwesi ngo pour ça la batu bien ba mama poto na yebite bozolanda nzoto tombonga ngokaka to bolinga ngokaka e bino pi mbala poto est-ce que bolobaka bien mukile sama liloba problème eza mbala poto bana pour ma langage ya ekeka mo bru bongo epesi pasi epesi mawa baba mapoto to meka ko réfléchir pour avenir abana bilom suto salango na ba 40 quelque ba 30 quelque et comme na tamo boye ba 50 quelque ba 60 ans aux asu na droit na ngote nazoko sabino te mukolo soki akoli ata boyi kokola to mona mibali mingi alati kitoko mais Demanche ne kaka onde mtabi na sele ba mama sele wana papa gumbami ya maman mona vrai chéri tanka azola tape kitoko bo tanka age komi ko kende ya fesse ezoli mwa dale vide fesse age me maka fesse ya mona mutu kingo komo sabilo mobo wana ba dega wana age komi wana mutu asa ba maquillage azo forcer me kingo bi ngana koli genoa lobi ngana koli wana ebisabino mukolo soki akola ata sukupeta la ta panskilote Tokuta imbasima eza passe maman to changer mukolo mama plus de 50 ans ta kilote ta pants kilote bisous bye ba maman to changer pardon na ok moi baloma bien que na beto na oseka mais ele kelinga moi sa poto azui musa na Kinshasa yaza ba diplôme te ba engagé ba PC poste na Kinshasa osa na bureau mo atiki ba na libala ake musa na Congo okolokate banya famille pardon tokutani mbala sima bisous bye pardon Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant, c'est
Fils Fashion. Et quand vous avez qualité, là qui sont la musique est dans les robes. Dans la toute petite mon à ça la qui signe on a commenté à pour les banons blondes. Ça peut s'en adresser. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans le niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous avez les scamons qui bien accepté le bouton ma casse. Ma chérie, on a pour se aider là. Vous avez regardé la qualité parce que là pour ça ta robe vous na bossa ni gain là, na mon déjà les autres classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te boso mbaka na balabala te balobi oyo en direct de